nini lisusu nde bozomonanga boye naza na ngai ya kosepela te esengo eza mpo toganye coupe félicitation baléopard nde baganye mais magoi moko kabila utosala na explike bino bozela mbongo kosala baélection eza te toza meme mpa na 2 millions mpona kosala baélection bagouverneur mais bamilio ebimi mpo na préparation ya chane bambongo yango ezongi nango na compte na ye ezongi na compte ya kabila ndenge nini akabeli chaque joueur appartement na cité oasis siko tunanga nini problème ezaki baappartement wana atekeli yango na compte ya l'état cité oasis ezaka ya kabila crise eza na congo moto asoba baappartement wana aza te ye sikoale amitekeli bor yeb na falongwa mais kizonga to expliquer boy baka appartement moko na cité oasis eza soki ba 200 000 300 000 dollars tulelaki na maboko vendaki nango wana Jeep Prado moko eza na 60 000 dollars balobi okabila kabeli ba joueur ba Prado ba Jeep bato ezaki nango déjà na pour la francophonie atekeli yango l'état mboko na poche na eza nango ba donte eza biloko ateki ba congolais photo benga na ye yango zo mona bato RTNC bazokanga kabila gani la coupe kabila gani coupe ba léopard comme merci kabila et bongo nzembo population zo bwakela bino mikolo boki yango te bozana yembela bino kasi bazoyemba kabila oyebela kabila oyebela yalogezade kabila oyebela yalogezade masolo tozobeta eza mpona baléopard na biso te bozo comprendre tozofungola bino nde kabila azoprofite na nsima bajour na biso mpona obeta bacope na ye adi mpo bozomonana depuis francophonie yango apesa bagénéral kala mobutu neti bagénéral baramoto abimisa yango na cadre ya corruption soki alingi osomba bato ale atekeli yango leta viobike kabila aza dictatrice aforce baléopard bayemba kabila umela pourtant bakongole bazoyemba makambo mosusu kabila ayebela dialogue eza te mande esili eloko nini yango esilaka te oyebela dialogue eza te. Et puis, il y a un Moukeba. Zo appartement moko na cité oasis à peu près 300 000 dollars multiplié par 60 personnes à délégation léopard 18 millions de poches à Kabila. Et puis le chef de l'état le mieux payé du monde en 2016 Joseph Kabila. Puis vous autres dans Bamongo Zouta. Bamongo Zouta dans le trésor public congolais tout benga na Kabila tout samedi ça y est. Et puis sur hôtel banda kwana. Et ça na ba valeur ba 50 000 bazote que l'état ba 300 000 monga Congo. Ma pesi ba tout cas 6 millions. Donc Bamongo pour osala ba élection za nango. Et ça nango malingi ba élection na Congo te faut benga na ye. Yebela. Respecter constitution, la règle du jeu. Pendant le match, la règle du jeu. Les mêmes pour tous. Assemblée nationale. Les souveraine. Constitution. Et sacré. Pour l'intérêt de tous et non pour le profit d'un seul.